matali ya bio eli lokola otante okosa ngai nzambe na yo mutu naza na misu naza komona ete yo na bati mosusu bozalaki sodomisé. J'ai encore 7000 personnes dans la Samarie qui n'ont jamais été sodomisées. Biso pe na Congo batu bazali onan bazala bango musuni moyibi te. Biso pe na Congo batu bazali o bakonzama na dictature ya ordre supérieur te. Bema analysa ka yango bazali o bazali te oyebisi ke bo signer loi oyo baboyi na bango pe bazali o bazali ke na pe ba compte na projet 15 millions de dollars te bongo ye 100 000 dollars comment ki aye bazali yango wana nali ko insister te na mpoko lelo bande ko na boke ne musika te ngai ndeko na bino frère bino Joachim Zambwana na zali na bino mayele mais oya Romain 1:24 na yebisa bino ezali ete bat oyo bazali ko tambola na misala ya bosoto na tango bosoto na bango sili ko mona sodomisation nous sommes na bango pe ezali te bazali ko continuer ko vivre parce que ba mposa na bango tindi bango bazwa dia continue ba sénateur na biso bayoka projet ye ba chinois ba ye ko baza ko sala ba consulter te misu ba ngono ba tiki ba poste ba ine oyeba le contrat ko za signer na combien contrat ko za signer na combien nous sommes na bino ezalité mais Bible Romains 1:24 ti 28 ezali ko loba ete na nyonso oyo na ba penalty nyonso na ba punition nyonso baza ko ba kozwa batu ya boye bayoka na bango sonite kasi soki misala na bango oyo ba erreur na bangwana et mona na miso ya batu il faut ba futa penalty il faut bazala puni publiquement oui ngonga ekoki yo sénateur oyo ba ete tozasu na tanga yote mais tozala taya ba sénateur ya sika ba sénateur o ba komba na bango nane mona na lisete ba sénateur o to kolanda ba vina bango soki bazali parmi les 7000 personnes qui n'ont jamais servi balle. Comment tozana plus que 7000 personnes auront ba servi balle te yo moko kaka wo projet construction ezali awa 150 millions de dollars. Bokati, oh, sénateur, nous sommes 50 na projet oyo. Et puis, on a en charge. Tant que Bokati, on y a combien de temps mais na souka ya projet, tu as balancer. Mais je vous garantis que nous avons encore des étudiants en comptabilité, finance, économie. On va être capable de ligne par ligne dans 2012. Pour que nous avons chaque projet, combien est compte Isaka, combien besoin, comment contrat vous allez signer. Donc, ligne par ligne pour savoir entrer en bon de salem naki, n'a pas sorti comment salem naki, n'a pas tout balancé, ce qui me sert la sodomisation et continue à quantité kuna. Toute la politique est corrompue. Tout le système parlementaire sodomisé. Nous sommes là, nous avons été besoin de Bunaka Bitumba. Possible de pardon au peuple, à Makambosali. Nous sommes là, nous avons été besoin de Kotara Minzana, vous allez sodomiser. Mes frères, nous avons été aussi sa première partie. Oyo, Gaïn de Kolabino Moumou, Joachim Zambwana, nous avons été tika été. Bah, radio, Neko Nabiso, Dana Fuluputu, Afon Labiso antenne. Kuna. Afongo la biso ba ligne kuna po ete na nzembo tanto siliko yoka yango na tanto kozonga ndeko na ngai omeka pe ko yebisa biso soki banana o bazana ligne o bazana question ba poser na question o bazana suggestion ba na ba suggestion na bango ngai ndeko na bino Joachim Zambwana azali ko inviter mo yoka nzembo suka e puto ke iko fongo la ba ligne na biso. Haleluya. Tango zali ko zonga boko yebisa biso soki buzoberi ya sodomisation eleka kite na parlement na biso na kovotaka ba loi ya lokuta na kovotaka ba loi oyo bazali korompi na 20 000 dollars na kotiaka ba bitumba na kati ya parlement kuna eke biso bana ba mama bazali komona tokoyeba soki tozali na mibali na mboka ya Congo. Oh, les na est, violer bango. Et nous ne voyons pas des hommes qui sont capables de prendre des décisions. Mais bazali ko mbenga bana mboka, bazali ko mbenga ba représenter le peuple. To ko yeba soki ba sénateur na biso na ba député na biso oyo. Bango te bazali la cause de la mascarade. Parce que basili ko mate la bango cheval. Parce que basili ko sodomiser bango. Ndeko na ngai ko kene mosika te tanzo ko continuer kozela. Kitango ndeko na son frère Diana
na radio lisolo akopesa ba antenne to kozela koyoka nzembo oyo. Analyse moko kaka tokoyeba nani yango akoya na élection toza na besoin ya expérience na yo te nani yango akoya na bacampagne oyo toza na besoin ozalaki nani te mais tozali na besoin ya koanalyse soki ozalaki sodomise te dans le passé na carrière misala na yo ozalaki ministre nini na ntango mobutu ozalaki en charge ya finance tokoyeba soki ozalaka moyibi te ozalaka na affaire étranger tokoyeba soki baambasade nyonso na bapays étranger okangisa yango te tokoyeba yo soki ozalaki na poste nini soki mokonzi ayebi osala abcd soki ozalaki kokonzama te soki bazalaki kosodomise yo te ndeko na ngai makambo yango tozali kolobela ntango ozali kozonga na repo oyo ndeko na ngai kokende mosika te l'impresario Joaquim Mezambwana définition ya sodomie ezali misala ya homosexualité bapolitien na biso basili kolala bango na bandeko na biso bamibali bapolitien bazali kolala bango na bato toyebi na biso te banani yango baye kokonza biso mboka nyonso ekonzami batsukuti bino na banani na un système politique oyo bozali komona supérieur mais le sénateur mais le parlement c'est le pouvoir le plus supérieur dans un pays yango mite kofotaka baloi yango mite kozwaka badisio ndenge na ndenge yango mite kokataka bacheke minata moza koyaka na bitumba na bino non tonnerre de Brest 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabots tolingi komona mutu moko te aza na liste moko te ya dans le passé ou dans le présent comme sénateur aya kozongisa mosapi na ye ya kozoloba bacampagne oya koya na campagne tokosala anti campagne contre ye parce que bino nyonso bozali sodomise ezali te oyo bapesa biso nyonso mbongo soni na bino ezali te oyo bitumba ekwei kuna soni na bino ezali te pale du peuple okomisango pale de flamingo casa de flamingo casa de bizumba na bino ya basodomi l'oracle de l'éternel mbula oyo na élection oyo toza na besoin expérience na yo te toza na besoin tinyo ozali nani aussi londa ozalaki un sénateur un ex ministre tokoanalyse ka na yo mais toyebisaki bino nyonso moko te akutami parmi les 7000 vierges bino nyonso vous êtes corrompi bino nyonso bozali basodomise mbula oyo ezali mbula na bino te tolingi komona bino te nzete ya sika makambo ya sika l'an 2012 olingi okota na vie ya sika na Congo tolingi suki komona bakimpanda bamituka kalakala te baoccasion oyo ezanga bapine te tout le monde est sodomisé mboka nyonso corrompi mboka nyonso basodomise yango na bapaya mboka nyonso basodomise yango na bato ya bia ndenge na nde bazali kozwa loi oya koyebisa bino nini ya kosala si bino basénateur baza koreprésente peuple vous êtes là pour nous représenter mais quand vous nous représentez ntango basodomise bino bokoya korepresente peuple ntango bazali kotsukutaka bino bampunda na nsima na bino bokoya kotia bakandidature na bino na ntango maboko na bino ezali deja sale na batricherie ya ndenge na ndenge mboka ekomi mutu moko alobi likambo bino nyonso mpe bokonzami bamama na biso na este bazali koviole bango kosakana bango kokata bango mabele vous êtes incapable de prendre des décisions si rôle ya basénateur ezali na kozwa badécision te rôle ya ministère de justice ezali nini na kodéfendre peuple te non tout le monde est sodomisé tolingi komona bino te misapi na bino na 2011 mona te misapi na bino na 2012 mona te bible ezali kokondane tout ce qui misala ya sodomie ndeko na ngai fongola baline ndeko dia na fuluputa nasongiselo antenne kuna avu l'antenne ndeko na ngai ntango ozali kozonga bokoyebisa biso soki buzoberi ya sodomisation elekaki te na parlement na biso nakovotaka baloi ya lokuta nakovotaka baloi oyo bazali korompi na $20,000 nakotiaka babitumba na kati ya parlement kuna eke biso bana bamama bazali komona tokoyeba soki tozali na mibali na mboka ya Congo
Oh, ils allaient dans l'Est, ils allaient violer bango. Et nous ne voyons pas des hommes qui sont capables de prendre des décisions. Mais ils allaient comme benga bana mboka, ils allaient comme benga représenter le peuple. Donc il y a ceux qui sont sénateurs, députés, bango te ils allaient la cause de la mascarade. Parce que ils allaient mater la bango cheval. Parce que ils allaient sodomiser bango. Dès qu'on a eu que nous musika te temps allons continuer cause là. Qui t'a dès qu'on a son frère Diana. Na radio lisolo akopesa ba antenne to kozela koyoka nzembo oyo.